baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, papi gene, nazala moninga na yote, papi gene. Nazala moninga na yote, papi gene. C'est impérateur et Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi gene tolobe la vie, est-ce que nazala moninga na yote? Est-ce que nazala moninga na yote, papi gene tolobe la vie? Nazalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Solas Kantus papi gene omoniango José de Londres Sida Bilele Nazalaka moninga na yote papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yote Papi gene yo ebite azalaka moninga na bisote ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yote papi gene. Nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Pesi binombote partout bon dispose à Kabaton qu'on a vu encore na tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci na confiance pour les gros à travers Badeko Yabino. Voilà. Souci la chose à au côté wa au talibiso partager pe. Ah toza na Bruxelles. De kokutana na moko ya balanga nzembo. Voilà. Bon ouais ba muto na yambi azali vraiment grand. Azali grand en musique na biso, asali mo parcours belé. C'est venez à mon nene. À travers hier, tu y es bas, moi, banzembo belé, ça va succès. Non, T-Shock. Bon, bah, combo n'est son ami. Alors, merci la grande équipe de la vie. Washington, merci Nayo. Merci Nadi Mesaki, merci. Joyeux anniversaire. Na Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba, joyeux anniversaire. Plein de bonnes choses, Nayo. Platini Chipamba, mon frère. Un grand merci encore. Naza Komona. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Et il paye des records de London. N'a pas invité là, comme ça, tu bêtes à Kati. Voilà. Bonjour. Bonne bien. Nayambi Nani. Oyambi Dodoli. Dodoli, mais ça, on va Dodoli, mon cher. Dodoli, mon ciel. Comme on a Dodoli, comme ma musique. Dodoli. Eza surnom, to eza pena. Eza surnom, comme Dodoli, on t'appelle ça Ingango. Pourtant, on a fait un orchestre qui Zaina Molende. En 1975, Zaina Molende na Kingasani, na Massina, pardon. Na quartier 3, Massina. Mais on a pas besoin de Dodolei. Mais là, tu écoutes Madilou. Madilou a bien Dodoli, c'est comme si on avait chanteur, Dodoli. Il me appelle ça comme Dodoli, bon, il y a un petit choc.
Bozi akomi kobenganga Dodoli mon cher. Ah, donc Bozi on t'a baptisé voilà. Dodoli mon cher, bon voilà. Les amis n'ont pas pu savoir avec la Dodoli mon cher. Mais tout simplement, dans style comme en français, quelqu'un qui lui est très cher, habite Dodoli mon cher, tout simplement. Donc Nazaki cher et Panaï. Dodoli mon cher. Ok. Voilà, donc Nayambi Dodoli mon cher. Bon, oui, Dodoli à Betanini, dès l'ambiance avant de ça là succès à l'époque. Isa Misapi, il y a Dodoli mon cher. Je fais un petit coucou et pas il y a Kouloutounanga Ikoula Mambo Kadima, mon vieux. Obigande tout cela qui Sengana Yamba Dodoli mon cher. Et sans oublier Taylor. Taï, la question de mon frère Alian Gando Taylor. Dodoli mon cher, Oza Story No Change. Ah, vous allez, Zano à l'aise, vous êtes à l'aise, oui, mais. Vous sentez que nous sommes à l'aise? Ben oui, à l'aise, très à l'aise. Voilà. Alors, parcours, on a eu au bêta ou les cas. Voilà, la bande musique qui petit, déjà, là, on a des classes. Je me rappelle, là-bas, 1963, 63, on a ma vieille place. Et c'est ici qu'on a Kolaki. Bah, guitariste bazaki ebele bazo répéter moko na bango lopango ekangama kina biso bazo beta ba guitare na bango nga soki basisi ko beta bati ba suppose nga pena yo za guitare na bandi ko beta ti o mona heure moko non place on a bongo te ça tia mo sapi mo tia bon ka ndengona donc na ndima ite na ko comme appel guitariste un jour en 1963 déjà bandaki. Dans 63 ans, petit coup, il y a un quit. Ok. Ah, na mayum. Quit. Ah, donc, moi mayum. Oui. Ah, ok. Alors, si vous avez une pour na. C'est du goût, est-ce que côté le gouvernement. Écoute, mais tant qu'on a collège, tant qu'on a commis dans collège. La commission qu'on avant que tu na collège, tout ça là qui orchestre un quartier à petit, nazaki bassiste. On a basse, après on s'intéressé à la commission accompagnateur. On s'intéressé à la guitare, on a commis accompagnateur. On a mis un orchestre, l'orchestre miné qui quitte, Léopard, mais on a petit, on a Kimarachik, on a en 1969. Donc, on a mis Léopard, après on a mis un super fier, l'orchestre, et on a mis un qui quitte. Vient de me faire on a la promotion à Liboso, pompo pouleta, les gars qui ont. Après la Longwana, na yo kotasiko na Zabantu. Orchestre pega ya quartier na. Non, na Kingabwa siko toko. Donc siko yo ukite ki quit à l'époque parce que vous êtes trop jeune. Siko ukite ki quit ou ça mais na quitté écoute na landi oncle nanga zaki na kin na ye pas oncle. Bon na beti na comment beta na Zaïna pardon na Zabantu. Orchestre quartier pekaka. En 1970, on a tout comme 71, 72. Zabantu na Kingabwa, na longue pour tous à la bref, na longue on a commis na orchestre moko na Njili, sum mélodie, sum qui na après j'ai combat sum qui na longue on a na kebeta orchestre moko na Lemba, Londa, solo on a commis soliste. Na commis soliste. Na Londa na Lemba ba yanke moko bakutaki bazayi na matana boma ba yo dépêcher bazunga to kiti boma na ko beta solo kesi na super mondenge orchestre na super mondenge na boma dans la musique comme tu étais c'est so beta to ko beta kuna na moni vie boma donc bon c'est pas ça ngate et c'est pas ça ngate na zongi kin na zongi suna sai na molende après bayi kozwanga susu madilu azobeta na mayopi le orchestre mayopi panzani bayi kozwanga na zaki soliste pas na ye pas madilu c'est pas madilu yo blam tazwaki
ye moko azwinga nasali match moko te déjà quelque part. Oui. Après na longwe wana natambolaki mwa trop mambolele na longwe na epa mopero na chama donc nakoma beta suna mambo na orchestre na groupe na ye siata pata na longwe na tosaki su chanteur moko boye ya Friza vie moko boye nani kombo kima kombo kim tosaki mwa baenregistrement na ye bon banzembo bango pesaki ça succès na mingi te après nakende so baye kozwanga susu nazongi so na zaina ntango nazongi zaina tozali molende toki bamusicien ebele vadio mambenga oyebi ye azalaki na zaina molende tedia azobetala lipwa azalaki kuna bamusicien mo ebele bazalaki wana yebi bazalaki tozalaki na bango après olongo wana boye nakendeki stukas ya lita bembo ya libeki nakende na stukas kokomaka nakomi na stukas bapesinga guitare sans test batestenga mpe te libeki apesinga guitare nakuti bango na répétition donc natoke porte lita atuni nini nga bina ye kosollicite naza soliste bon vandazwa guitare bapesinga guitare jida zonga jida bazo répéter ngo bapesinga bon nabeti yango bon kokota nanga nyonso tu mpe wana nasali mpe donc nabeti na répéter na faire la 7e bon wana bongo déjà sakendeki nakutaki mwana ekanga so wana ekanga moto azobeta nanu te nabeti yango esaki mpe mwa engombi asaki mwa ok sikoyo eleka ndeni ntango ke mobeti jida est-ce que ça les succès ezalaki ndeni est-ce que oyebaki ke biloko obeta oyo kosimba te nakoyeba te nayebi te nga nabeti nakoti bapesinga nzembo nabeti bo nayebi te soki kosimba to nini mais namonaki esimbaki après na stukas ezalaki ndenge nini baconnaissance bamwa bano nini on a déjà serré, on a déjà lit à bien passer tout déjà non. On a ça yébani déjà non. Ah, lit à bien yébana qui déjà. Lit à bien années 60 qui ngandit. Azam mission kala. Question des années. Na robi tango ke ko beta wana siko ba massa non siko na secteur ba ni ko banoni. Ba binangari. Ba bika ki na tala na beta bon na beti il fallait qu'il s'ala ndenge ezalaki ekomaki wana ena beta na stukas sikoyo lita bembo yambaki onde comportement ezalaki ndenge non azalaki bien lita bembo atikala donc totikala kozala toujours bien ti lelo obeta combien de chansons pana ye kuna na ebele en tout cas nombre nayebi te nabeta ebele osakodina si solo oyo obeta nini osakodina osaka osaka dynastie ngam nabeta siko beta no biso noni parce que babali tadi bazaka komone boye babi azaka trop dur na musala za inde aza cool azaka cool kutu donc ye kutu donc aza cool koleka ba musicien belé libeki azaki cool na ba musicien na ya aki méchante aki très cool bon on répéter chaque jour soki azalaki cool te omoni nga na ye donc courant elekaka ti lelo kitoko korepete nini
Bon, dans sa répétition chaque jour, chaque semaine. Chaque jour, je crois, chaque vendredi, chaque vendredi. C'est où vous s'est retrouvé. Moi, qui m'a côté dans la poche. Ah, côté Balar, bon, moi, biso, série, biso, donc, enfin, Mbongo Penza, est-ce que Mbongo, on dirait que idée Penza, Mbongo, c'est ça la Penza, tu as concert, ndambo côté on a pesio ezaki penza te que ozo mettre pona l'art que ozo c'est la fin du moment où voilà le moko bien ozo na projet moko ça là ozo na projet moko boyer ozo c'est la au mettre concert ou bien la fin du moment où bon moko pour ça là réaliser projet na non biso c'était pas le cas ce que yo ti kwiti oye Kinshasa oye pour le caillou to eka pour beta no musique et puis musique on do beta musique pour l'art to beta musique pour le succès to pour la momi pour la banzeli ba momi te la nan ba momi atayo mo ba su tika yo yo ba na ye pas oncle na binga bina ko vanda na c'est ce que le caillou te do yo mais non dis maintenant avec na âge na yi on a 17 ans non parce que c'est que musique d'ailleurs voilà na 17 ans na zo boulé non rien naki na ba job na musuna sala donc ya mike noko nanga ko tsanga rango nazo zelango là mais so na ke beta musique zala ki net accessoire net nazo ki pa on peut ça passe temps yo ezani nduli mais quand même moi 10 000 donc ezaki passion te que za po zambongo bongi sa vie un jour parce que mbongo peut donc musique biso zo beta le roi ezali musique yo ya lelo te lelo ba comment na ba sponsor ba nini tout ça biso penga beti musique ba sponsor ba sponsoriser bino na compagnie moko boye donc biso ezala ki te donc bozaka bato ba concert to beta pe to zo bi matro zo beta ba pays mususu d'être ba to beti trop na Gabon na Libeki na Libreville toujours que des bakisangani ba bougement ba kananga ba chika ba ni tout ça bon ba la réseau kota ba la rango ba mike ga ba biso pe to ba zo sauver biso mike ba la pesa danger pour bonga na vie non non la pesa e bongi sa yo non tout beta pona ngote et bon voyage mais qui le score ça na nite na stokas non voyage mais qui na sali na t-shirt sikoyo tu ozalaki na stokas wana ke musique comme passion ou rien ezalaka sentiment oui après tant oui au fur et à mesure na zobeta ti na bandi ko se sentir responsable et puis na monique na za si on a besoin là non na za on a besoin là donc il faut na luka na beta po na mbongo sikoyo mais après bon on peut ça on a raté na longwe na ke anti-choc Soukas na longwa qui un bonjour tokuta na Kester la carte blanche Kester ebingazi azana problème na orchestre na ba soliste na donc ceux qui n'a pas intégré Victoria. Mais c'est bon tout ça après. Mais il est directement samedi mon à l'équipe déjà na télé, à on a que tout suite d'autres de ça commis soliste na Victoria. Alors que ezaki ndenge monate. Libé qui tango yo ki ango donc comme il y a problème na Libé. Donc yo kana bien ça qui chuter bon na mona ina lo mona. Mais yo zo koti kuna yo binité. Na bien na koti kuna te to sola ki na pesi na réponse moko balonga na te na éviter so ndenge nini. Bon to yo kana kité na moni que ambiance comme qui mabe. Na longwa na ngati. Na longwe na kepe Victoria on a meki na kota na Victoria on a. Na koti na moni pe malonga ngati. Kuna bana bazaki wa 8 kilo ba na kuti des heures de moi ça na tout être agabi moyen na ko fanda ba safro bazalaki 8 kilo bazalaki ba tofla bazalaki des heures de na sens ni mais des heures d'être côté mbongo pensa des ordres ko quand elle a dit conseil moto betaki na nini na académie de beaux-arts ti kesera yo mbongo ezate au petit concert tu la réel. Oh, bah, on m'a dit mbongo après. Mbongo après. Donc, ton petit concert à Nyongo.
Donc concert à Nyongo. Bon, pesa biso ke ba trans ozonga. Bando kabola bala ba trans, menga pesinga billet moko boya 5 Zaïre et 4 na katiabe, changer nga billet parce que ezaki so to beti concert biso de to émission sur région 4. C'est wana. So to beti concert ba ya OK Jazzo, ya Zaiko, ba ya Viva tout ça. Toujours nous okuta na pont Kasavubu. Là-bas. Non, na pont Kasavubu bien monter. Na pont. Na barte na ba 4 5 du matin ba concert ici. Ah beaucoup donc okuta na donc ba taxi peso mona te siko ata kunde bembe, vous comprenez? Kunde mona ni to comment na kunde bembe, allez. To télémission go to koti il faut au foot. Mais 5 Zaïre on a ya pesa katana donc na mona que chauffeur ko linga ngote. Moi to tondi na kunde bembe toke toke sur région 4 tiki bana matete tiki bana njili tiki ba ngaza va na Petro Congo Petro Zaïre et déposer ngawana tout ça. Alors 5 euros wana so ki 5 Zaïre ezaki malonga te na puis a changé alingi ko changer te. Ah boy. Oh so ki na changer na pesi yo siko nani yango ko ninga ko zo on est sur yango ka. Ah. Ngabi mo ça va OK. Na longo pe na orchestre mona mona tina. Donc bana mo ka ikolo na longo nem si ni poli ngabi bo mona ka suna ndana orchestre bino te. Na kana ka pale. Mais ele ki kali mi kolona mona groupe abatu bana njili. Na bi poli na ka ribele ba voilà. Biso to longo na Victoria. Banani ba longo o Safro Tofla 8 kilo to longo to sali orchestre Victoria principal. Donc il faut osana biso. To même manite. To comme répéter pas bipoli na njili. To ji Père Bifalo comme sponsor. Alors ba contrat comment il y a. Ce qui contrat est to beti concert mbongo et mon arrêté. Mbongo zo arrêté. Bon retourner là, oh non, explication moko misila ti allez. Ba monsieur ba komo baye ba komo longwa moko ba tofra ba zogi ba Victoria ba ni ka peta longwa nanga na kena nga pale na ke vana nanda na obeta so musique te donc musique eza na venir te faut na vana comment libérer non on a tamboli trop non oui musique eza na venir te vani na pale allez na mona bo Nguma eko lukanga. Oh, Nguma Lokito. Yeah, comme les États-Unis hein. La pression moté. Aye lukanga mais amona ngata lukinga soki 6 fois même 7. Atika kama maloba o soki aye ba bise nguma mutaye lukaye tout ça besoin d'un anti-choc, tout ça il faut un anti-choc. Tu as besoin d'un anti-choc. Moi musubo mais aye ka toujours l'absence là-bas. Je musunga bio les gens sont libres, ils ont un t-shirt, ils ont répété dans VV Center. Ils ont en pleine répétition, ils ont répété. Ils ont fait guitare, Benz, ils ont guitare, Thierry Zakai, ils ont liboso. Ils ont t-shirt, ils ont Thierry Zakai. Ils ont répété dans Thierry Zakai, ils ont dit... Ou alors, vous avez un répertoire, vous ba yipsa na beta répertoire na ba onante ba pesinga banzembo sika donc na beta ga banzembo sika donc voilà donc quand on a un t-shirt ya ngwana si vous écoutez Nazaki comme soliste Matou t'as soliste mais à un moment donné comme il y a un problème il y a ba rhumatisme na misapi akwa ko continuer ta tika kinaye ngana je relève na continuer ti tout ça, il peut voyager à Mikili, moi, une affaire à 5 voyages, je crois, avec Mikili. C'est quoi, on a tout ça, combien des années, on a de 1980 à 1983. Ah, donc c'est 3 ans. Après, comment on dit, dans Anti-Choc, de côté 1985. En 85, dans côté Anti-Choc, la longue en a 2. Vous savez combien des années? 7 ans. Ah, bon, c'est quoi? Tant qu'on est Anti-Choc. Au tambour, oui, Anti-Choc. C'est quoi?
par rapport au retour tambola qui na Antichoc, au moins parce que Antichoc quand même 7 ans. Au moins est-ce qu'on dit Antichoc nous monnaie qui na vendu à attendre. Antichoc na vendu qui? Moi l'RP c'est vraiment non. Moi fiche de paye pendant la fin du mois Non. Fiche de paye les alagites. Pas de fiche de paye. Et ça on dirait en quelque sorte on a satisfaction. Sauvetage. Fiche de paye. Fiche de paie, c'est-à-dire que vous allez obliger donc sponsor c'est pas mais tête d'affiche obligé à foutre montant au signer un contrat. Fiche de paie si. Non, c'était pas le cas. Mais si vous avez victoire principale, bipolar le parce que vous avez un contrat bon écoute, est-ce qu'il y a le alors ça non va foutiter. Non va foutiter. Moi non voilà la défaillance on a ça qui m'a venu mon l'explication moi va comprendre tout. Le contraire on a toujours contrat. L'explication moi donc en tout cas na ibité ngati ko ya mbongo orchestre wana ta. Ah bon? Na te soki ba safro ba lia ki mbongo orchestre wana so pende ngene. Ngati ko ya mbongo wana te. Alors, bêta biso sikoyo bon, tant que bêta. Parce que tout n'a été que non mais quand même boza batu boza suba mikete. Tout n'a été que non mais tout petit bêta combien de concerts au besoin rien. Na ouais. Na victoire principale déjà. Mais na ngana bigi to sala bagarre mo ko saka na te dingo mutaka bola biso. To sala bagarre mo ko sa na bi poli pona ba kambala. Hein? Tu es dans Braza, tu es pour un bon discussion pour un bon tout ça. Donc, bagarre, mon il y a mystique dans le coffee pendant. Oh. Oui. Donc, il y a un nommé, mais là, on peut, tout ça, on appelle l'eau, ça n'a pas été. Tout le monde a été que changement pas d'ailleurs. Tu es là, on sait que de wapi. Mais vite. Bon, voilà. Donc, après, on décide, le Walonde, on est à Antichoc. Alors, tu vois ce que l'Antichoc. Antichoc, on salit combien de... Combien d'albums? En tout cas, vraiment, il faut réfléchir trop pour combien d'albums. Mais, succès Antichoc, dans la Kati. Donc, excepté Mansanga na Chicha. Mais nous sommes tous les bêtiens. Nous sommes des bêtiens. La reine de savon de Bétan. Nous sommes des bêtiens. Ngam na betango ba dukure ngam na betango ba ayebele ba tite kutu mutute ba memina ba cheriza kai ba mukande ba nzembo moi ebele. Je conseille combien de temps na Antichoc pour aux chances si vous y avoir jamais kili. Oh, mais chance à voyage à Mikili, na époque na biso na évité les bango jeune alilo. Na époque na biso daki mutu oyo azak organiser concert, asi a monaki bino déjà na ba image. Ba ibi ba nai na ba nai. Beti donc on obligé sikoyo kolo leader obligé yaka na mutu tel azambate ezali te ongande na yoka ke leader na même ki na potote leader mtameni na potote producteur Kapesa ngana bi Kapesa mutu le gars du producteur moko na Kapesa José Kapesa le à Monique il faut y a Dodoli il faut y a tout ça bozia ça tu na kama msambia ils sont dans des pour avoir une bonne tout même tout que des la monnaie ça ça n'est moi sur une dégaine habiter même c'est mais obligé qu'il faut même wali puisque on a dit wali le so wali a dit alinga ça na moi problème na producteur. Donc c'est-à-dire la décision des producteurs, il n'y a pas de tête na. Il y a muta boya zo futa ticket na ye. Producteur muta ba misamba. Les autres leader non, leader a memi ba tout. Producteur a mimi mbongo na ye, a futi ba billet a zueli ba musicien visa, a futi billet boye nikili.
Exacte que bovandira boye leader abi bon tozo que de mikili mbongo na tie mbongo à jeu tozo ba to ma visa tozo ba to na payer ba billet ba dit non mais voilà ta producteur après mikili fa ça dit tout fouté li bino banini oui parce que de 85 on a boye que mikili siko na nini en 87 2 ans plus tard 2 ans plus tard oui mikili vous savez combien de temps et ça dit vous savez combien de temps mikili donc mais là tout ça to beti concert ba concert to beti na ba Toulouse to beti ki mo be to beti ba makambo kala na sous-titre to beta ka be je crois na si tour wana na si to beta ka be na nino na Stockholm je crois na Suède to beta ki mo be ce que mané bazaki ba mais les to beti après Benz bazaki na anniversaire na bango soki ya choc ça so pe ya zali ko je vois akendeki atiki biso bani je pas c'est le roi ba nguma bani tout ça to tikali na ba wali to tikalaki na fimu fude te ba fifi ayaki te voilà joie fifi pas ayaki ko fifi ayaki na 87 tu donc bango bazaki na posa batikala bango libela batikalaki donc les gens bakolobaka oh musicien qui mutu est-ce que okolobaki mutu akini place wana benza akena ye atiki biso botambola bino okeno partout donc atiki biso aleki biso eloko pete akena ye ake kopeta nini babeti concert esili bafandi na ye nakini bon ngasi kona moni yo poto ya moto oyo bino nazomona poto extraordinaire en tout cas la vision na ngana vraiment poto soki ndenge lite kabite fona so makini soki na tisho aussi basute na ko kasi mususu na beta donc moi na fabisa vraiment déjà ba mususu ko ta awa na poto bazo souffrir na ko to bela ka ba misère wana do na ba ko fona zonga na pe ki doki na zongi wali ka futi tike na zongi sans doki sani no kino ko zonga oui ba to sali si ba tenalie bini tout ça bana ba sungi biso na billet ba pese mon conseil te na ba tumso zonga ba pese ba conseil ba ndengo ne zalaki mais mutu faut réfléchir pas tant parce que ce serait pas parce que il y a tika là ou tika là ba tumso ba tika là na époque na biso afela na biso mission te ti lelo baza sans mokanda bato tikali nga na moni ngena funa zonga na zonga kina na zonga tant na zongi na mona ngabo basi basi ayi ça déjà il doit zongi na mona ngabo ayi nga na pale na tongo na mu donc ayi o récupérer Coco Benz to zongi na zongi mouvement to yesu sumbala sima to ki mo ebele to yaka mama mbani bele to ye so to zonga to yaka to zonga sans problème sikoyo na 87 on a boyaki na album nini 87 donc boyaki mikili boyaki album ni boso to sali ya bona mikili on appelle la reine de Sabat album la reine de Sabat ba dokuwe ba ni album beta no solo mo la reine de Sabat c'est ben mo beta récolte à succès où le solo est salaki. Il y a moins de ça de retour au gagnant ni na milieu. Mais oui bien la musique qui la musique la biso akine. On dirait donc kala bazotia ba guitariste ka. Mais à un moment donné, on dirait que tout le monde est guitariste, mélomane. On dirait que Kapenza, il y a ce qui est déguisé, ça la penza, je me rappelle encore, comme sous Boina Outi, on a mis la misoto.
obeta besoin minzoto oui oui na beta on attend qui monter na minzoto na tangite otanga ite na beta na minzoto oui na beta na minzoto sikoyo extrême moko ya nini moko ya les na télé sikoyo na quartier ba petit ba na quartier biso mona jamu mais na le kana bala sikoyo ba garçon moko ba petit moko mike ba bi le pied de lit musicien mais autres c'est comme un film où asa musicien asa musicien te asa de mutasima asa mutasima ou asa musicien taran donc avec donc pour la bango musicien et chanteur donc vraiment contradiction totale. Non mais apparemment il m'a rappelé pour moi donc ça me soit musicien et un chanteur. Il va te Simon dire tu m'as oublié. Alors que on a yo ça na poto musicien ça na. Musicien ça na muto azoli tête. Musicien ça instrumentiste. Si si. Muto beta ka instrument il va na musicien, chanteur ça chanteur, chanteur ça musicien. Mais muto ça musique ça muto azobeta. Ça beta ba guitare, ba violon, ba flûte, ba consort, ba instrument ça généralement même attends mon ça musicien. Mais muto zo y ba musicien. Hein? Obi musique pourquoi il y a pas des demi-tons, c'est pas organique, mais ceux qui musique, il y a ma longue et Vandisio, considération, on va considérer musique, on a le mais ceux qui ont dansé, mais ceux qui musique, il y a ma baie accompagné, par contre, il y a mon casouta, au moins, il y a une cacophonie, et le gâteau. Voilà. Alors, relation, on a grand-père Zagini. Au Yagi, on a deux dollars, mon cher Zagikon. Mais quand entrer là-bas déjà, je valais la peine. C'est la personne qu'il fallait. Il fallait guitariste, il y a niveau là-bas. Dans mon pays. Voilà. Deux de lui, mon cher, yo Rwanda qui accusé yo belé, yo. Natuno. Oui, tout n'a. Deux de lui, mon cher, yo Rwanda qui. Polisa ba soliste misapi so soliste yé au bois qu'il y ba plan on a plan de bois qu'on a possède ouais mais là le putain na qui na travail makasi ngala qui na travail makasi donc qui singati oui bien ngati ndena zalia mais qui sita ah bon non na biki on kana yo ka ba musicien ba ko beta na ba kisi so ngai na biki sita oh bon mais yo quand on va on pour ça oui na yo moi belé na yo même matin si vous avez bon on a chadu on a ça ba soliste ba zoya ba soliste ba ko solliciter un t-shirt ce que nga nazaki na vitesse et puis nazana rapidité donc si ko soliste ce que il faut pourquoi tu as besoin d'un t-shirt il faut ce que ça la vitesse sur la rapidité parce qu'on peut monter parce qu'on peut monter alors si que ce qui a coqué à voter a mené ça maman ok donc vous avez mais quand peut-être dans un ça la tête ça va solliciter mon benza ce que les solliciter va dans bêta baboyer parce que non ça ne va pas il faut que on puisse casser que nous répéter donc coca parce que dans bêta à la lettre l'eau bêta ça bêta et arrive un peu bateau on bêta là bon sentir que non tout yo malibanda tout na voyez na voyez c'est toi qui n'a pas chanté alternative sur toi franchement parlant mais chanter la boum malibanda azalakita ba petit on a net wali net fifi ba zoye bana bango ba bien ba nani bana basi ba zoye ba bien voilà sikoyo bozela mibe côté na anti-choc tant oye au côté anti-choc ba basi ba après ba basi on après sikoyo tant ba basi bazoya ba tele no lote bona ba basi n'est-ce pas que non nous y on a dansé sur les côtés été nous y on a ba tele no lote ba tu ça et puis ba fille ba ba na t-shirt na biso to ya na basi na biso to ça na basi na biso déjà to ça ou na basi na biso libanda donc toi qui na tina mouvement to ma mouvement il y a ba mouvement na biso to ma ya danser donc toi qui na importance beaucoup te accorder il y a to accorder importance beaucoup na ba chanteuse wana donc non en tout cas pour la ngado de lit
sentiment on a etika koyela ngate que mon mieux chanter so il faut na draguer to ni to etika ça va donc non mais ce que il va non éviter ba fifi mais ba sala be ya monter be o ali to ni non mais et qu'il que tu remarques que ba fait on va toujours attaché na base mais ceux qui doivent voyager baza toujours na bozi na ba chambre d'hôtel on attend sous neta baza tam sous la côté gare du midi biso toujours de l'autre côté pas brouillé donc baza toujours na ba fille biso peut quitter ba monter par exemple ceux qui ayo ko tam sous chanteur mozo sur na musicien dans les années na plutôt na danseuse to na chanteuse dans les années nayebi te en tout cas puisque ba chanteuse yango bazozala epa na ye azoya donc les benz azoya donc soki benz aye na ba chanteuse bazalaki koya neti biso te ke mutu na mutu amiyeli nzela na ye aye toyekutana kuna non soki benz aye na ba chanteuse baye nzela moko bakoti bavandi quelque part bango nyonso soki concert ici bayaka le concert ici bandaki c'est bandaki déjà ba Kofi bazoyemba Kofi Alibaba Wali Fifi baoyemba soki balongwe siko ya koti na groupe bana basi donc comme ina série mo yemba kala ba fi wana awo yemba na ba fi ya ndo déranger communauté mais eza ya za leader ba makamuna sa makamuna ye donc biso et déranger biso ngamuni nango la sala ye bonga ebeba donc ye yebelo ça bon. Et puis voilà. Ceux qui bakoti na banabasi et puis on dirait ceux qui bakoti na banabasi ba longwe, yé pas longwe. Ceux qui ba fifi ba kozonga bango moko. Donc rarement y mana bango ici comme moko. Donc moi rare. Ça a changé vraiment structure Oui. OK. Moi rare. Mais voilà, ils bongo. Alors, c'est quoi la question que posée à ceux qui sont méchants côté Banini. Peut-être n'a évité ceux qui si à coûter musicien mais je me rappelle oui. Tout ça qui fait mon gobo congolais à Brazza. Fait mon gobo. Alors, il fallait te voyager Mikili, je crois, il fallait te tout cela qui je crois calme comme au Congo Brazza accompagnateur Misha azaki accompagnateur abimaki na fille yango OK alors Bozia c'est pas la quitter malgré fille yango donc fille d'abord na bosani fille leur fille wana koti na T-Shock azaki effectivement réflectif mais Bozia monaki que azan accent ya lingala azan accent ya lingala moyen to garder ça puis c'est ayemba penza lingalo ya biso côté pour accent bani tout ça donc simba ki penza te fi yango zonga ki ne Brazza donc a garda ki était azongi Brazza mais les toqué Brazzaville Misha accompagnateur abimaki na fi yango OK c'est quoi benza web sanga bitala Misha kutu donc abimi na petit on a donc abayaki Misha mabe mais petit asi alongwa déjà abayaki mais si ceux qui font yango zaki na orchestre na si Misha li alongwa OK abayaki mabe donc ndenge abimaki na fi wana danseuse bazalaka basi leader danseuse news basi leader donc c'est quelque part pour santé en vrai tout c'est quoi moni ngavi ya bozi penza na bana basi na vraiment bakoki ko s'imaginer ngwana puisque na yebi que na ba voyage bazola bango no tout hôtel moko côté moko mais nakoki ko préciser peut-être que bozi na basi na problème za ozala na yebi te soki ndeni mais nga na yebi ke biso so to voyager tozo la côté mususu bango ye na bana basi côté mususu soki ba momi na yeo so pe ndeni na yebi te to solo li kambona na yete ay saka ke momi we non na yebi te alors on a toujours posé qui travailleur tous là qui collaborateur non on a qui moi na musala tout ça parce que les camarades posent moi problème on a qui moi na musala on a qui collaborateur non Combien de soit appellation donc plus jamais moi na musala ngazo wabi que na connaissance de musique o ba to bele bazana moté na kati anti-shop on a hein mais
donc moi na mosala d'abord toza na fiche de paysateur toza na structure moko to eza contrat moko boye tout ça donc nakozala mwana mosala koma na travailleur nani naza travailleur motu te nazo collaborer puisque banzembo ezoya banzembo eza koya tolo bala reine de sabana est-ce que bozi ayaki na porter moko boya tie na tableau que voilà dodoli okobeta boye kobakisa te kolongola te aya na nzembo na ye hein? Donc il faut travailler yango ndenge na lingaki et beti ndenge betaki ozomona si on a mwana mosala ne comment na collaborer na été aya na nzembo na ye nga na travailler yango moko te badukure ezoya ezobeta donc ebeteli wana eza yanga te kasi so eza yanga te beta susu ndenge na lobeta eza ebeteli nanga non. Donc vous avez travaillé tout. Naza travaillé, jamais pas combien on a travaillé na été. Naza na intelligence à musique oyo. On a banze mona on a bimicité. Si tu vois. Banze mona sali ngamo pena ko moyemba. Monzemba lelo nazwi yanga ya seko nabatela nakumisa nanengela libalo yo epesinga lokumu ye Gina naweza batware nazali déjà chanteur bandakala mais nazali tala ngamoko na organiser na beti accompagnement na beti basse na beti tout ngamoko na beti yango est-ce que nakoza la travailleur à mutu nakoza la travailleur à mutu te. Donc tant nazo beta anti-choc nazo beta lokola mutu moko nazo porter mais babani nazo aider nani bébé orchestre wana s'est retrouvé quand même mais na sali petro olinga te na sali quelque chose d'anti-choc mais olinga te na travailler dur d'anti-choc soki mutu akondimate avanda ce qui a travaillé trop dans Anti-Choc et puis du bon travail dans Anti-Choc. Nous avons mwana mosalate, mwana bitinda. Oyo tinde vota. Au monde na yawa donc nzembo ndenge na ye na monde mwana boye ndenge zali ko longola te ko bakisa te beta ndenge na tiona mais dans Anti-Choc n'était comme on ngote. Comment ya ko balanga na za mwana mosala. Voilà, désolé mon cher, il on a monné ça le pas passer.
Oui. Mais à niveau, il y a ma connaissance en musique. C'est vrai que ça a du succès avant, mais côté connaissance en musique, peut-être à niveau. La musique en général. C'est la musique en général. Je parle de la musique en général. Il y a un chant. C'est la musique en général. C'est-à-dire que Nayebi, diriger la musique, organiser la musique, ça l'arrangement de la musique. Voilà, toi mon cher, au décidé de tirer la poto, on a décidé de tirer la poto. Les gens qui ont décidé, on a poto, on a vraiment et qu'on apporter bonheur dans mon tout. En tout cas, c'est long. En 1992, il y a un problème, il y a un bon, et comme il y a tout le monde qui est de côté. Alors, voyage ici la guitare. Ben, il faut pas qu'il y ait des Tanzanie sur les Zambie. On fait orchestre, anti-choc, il faut qu'il y ait des puisque tout le monde est en Suède. Suède, tu es en Suède, tu es en Hollande, tout ça. Mais Bambonga Malonga, et mon anité, tu es en tout ça. Il y a un peu de mbongo, beaucoup de mbongo nakin. Tu t'imagines, tu es en Mikili, beaucoup de mbongo nakin, combien? Tu es en mbongo comment? Est-ce que tu as une valeur en mbongo à côté? Jamais. La décidé de Tikala, na Tikala, bakenda bango, baké voyage, les pe bazongi, Tikala, tokuta NP, tokuta les bazongi, bazongi voyage, tokuta na ine moko musu bakota matonge wana. Na moni, to pesa ni pe mbote to legan. Voilà. Sur bando Tikala, est-ce que aucun rappeur mo ndenge baninga bisu bazara, ndobeta mo ba karaoke, mo bani bokenda pe kobeta bakosa kosa, les alamo ba boîte, mo ba bar, bokenda pe kobeta. Oui, nazobeta ba karaoke on a ndenge sur bana so karaoke so ni. Nazobeta mo mais la plupart nazo ki mo ba critique elele na tika mo. Babi na bo beta za niveau na ngate na bo beta na tika ki yango bon ezaki niveau na ngate. Il fallait peut-être si on s'organisait très bien dans un groupe. Par exemple, si on a un contrat. Dans un contrat, dans mars, dans un contrat na Flandre, dans juin, dans un contrat donc contrat na. Donc on a un musicien, donc tu beti na salle. Donc voilà, un contrat genre on mettre à karaoké, on mettre à souter, on mettre à souter. Alors le lot de salami. Hein? Vous avez des projets dans ce qu'on a mis chez amis, projet d'avenir nos amis. La musique. Babylon, on a sali on a sali il a fait il y a 15 mois. Donc on a relancé, on a fait la promotion, on a fait la ça. Voilà. On a eu une soutien à Babalage, tout ça. Bon. C'est tu retiens la bâton. Mais les lots, c'est à ton époque aussi, ça n'a pas conseil le groupe ça lelo ba jeune oyo bazako ya lelo o bazolanda bien c'est fois que bino obeta musique il y a convier potote convier l'art mais lelo so tali bien moi na maman wa la musique la passion na même quand on a a umeli bien na makamba on te mais la musique oyo fona des mikili fona ça conseil le groupe ça lelo en général na ba to obeta parce que apparemment bino c'est bino ils sont obeta musique ça dit obiga wana solo zaiko wana solo ya boy wana solo mais lelo on dirait sauf la musique place on éviter c'est-à-dire mélanger en tout ouais bah bien que ça solo à on a référence pas bien on a anti-choc alors conseil groupe ça lelo ba jeune ou bazo ya lelo ou obeta musique yo moko buto lo bango yo moko lo biango série na biso toi qui ba soliste belé na pesa ka exemple bonga na beti bongo na beti abeta ki anti-choc malgré kufa persona ngana beta l'anti-choc. Tozo beta style pardon na stukas beta na stukas bongo wende na stukas. Ngai pe si malai na beta na ko ta stukas beta stukas. Alors mais ebete langa soki muta yoki ayebi ke wana dodoli. Soki bongo wende pe abeti oyebi ke bongo wende mais to kokanite. Mais to yebi ke mais eyebani ke style la stukas. Mais tozo beta esika moko. Donc na ko biso en bref, donc biso kala biso tanto beta donc ko tanga ba soliste tanga ba combat bato ate
basoliste ya Zaiko, basoliste ya Baviva, bani tout ça. Tozalaki ceux qui vivent ezobeta. Yo oza mosika. Hein? Oyebaki te ke concert ezobeta côté pa bo. Mais ozoleka oyoki ba makele. Soki oyoki ka guitare, oyebika wana viva. Wana 8 kilo, wana soki nani, wana voilà. Soki oyena anti-choc ezobeta, oyebiki anti-choc. Je me rappelle encore mon mususu boye tobeta ka Mobutu a fait sa meeting na Kinkole. Alors, nous avons un retard. Toujours en voiture, nous avons kita. Son musique, comment on compte la mise sur la voiture, tant que kita. Mais bah, tout ça, nous avons une voiture. Madame, on va dire, ah, on a un film trop bête. Mais peut-être qu'elle a invité, il y a un temps. On a trop bête. Effectivement, c'est un film trop bête. Mais ndenge yo lobi awa lelo soki ba concert musique musuna yo kaka boye musique yo beta il faut na tuna groupe nini ona donc ba distinction ça donc il faut pas ça là effort wana c'est pour la patronne petit nanga Burkina Faso Burkina Faso penza donc as un bon guitariste d'abord jeune o ngana yebi Burkina Faso na fikari donc bangonde penza ba tikala na ba trace na biso ba trace ba grand guitariste donc ba soliste ba soliste lelo enfin ya lelo te mais Burkina Faso be ka moi kalat nga Burkina Faso akota nga donc as un bon na fikari donc na félicite à bango quoi baza penza suivi na biso donc bango mutu ba mon kitani na voilà. OK. Alors album na yo baki yobimakan album na wana eza déjà na YouTube bon il faut na kende ko sa promo na na mboka na biso alors j'ai essayé de travailler ça tout ici là ici c'est les noms de autres. Question moi naza na vite fait pour na yo musique na biso eza ko évoluer to baleki abino lelo ba betaka bilo mi obetaki baza ko évoluer c'est non au moins bango bakutani na chance technologie et développer biso tozaki na muzo koti tokesani ba chenisa ka yona to sala ngote ke lelo comme so qui chanter azo bebisa même ata guitariste azo bebisa bon baninga donc akoya ko sala mota moko mususu donc mokolo mususu akoya ye moko avant ba PC retour na musique ya musique alandi abeti abongisi tout ça chanter ceux qui yaza na ba demi to banini ba Paris ali o bongisa ba demi ba voix bazolamba ngo batia ba mafuta batia biokili tout ça mais époque na biso biloko na ezala kita donc ce ndenge to yembaka donc ce côté concert et anti-choc différence de la disque c'est-à-dire toujours bête exactement auto ça na nino mais bango pour bête ma bongo donc mais lelo naza sûr baza na ba problème ba petit il y a reproduire exactement où il va s'agir dans studio pour les africains c'est un studio quand tu vas biloko ba voix lamba mikili mais là on a un concert va parler on exact donc on limite que ça la bongo on a peine que na ba concert na bango te na limite que ça ndengona mais ceux qui na koloba que ça on a plus na yoka ba cassette na bango ya ba concert ba cassette ba concert na yoka comme on a l'orchestre tel tu vois ba cassette ba vidéo na bango au moins que exactement na disque tendenge disque c'est bagi donc il faut pas ça l'effort ba se fier mingi na ba parete ba travailler à trop et puis ba tika makambo ba dispute entre bango na ba soit na ba que c'est la biso ezaki ne konata ba musicien ndire bazo konata ba problème so ba problème ni ba ça na ngo ça bango calme qui vanta les antina mon côté lolendo et comme ceux qui sont moutonné le côté lolendo ba musicien danser ça la na mboka na ba kufa pauvre et belé ça la fait grand succès ba kufa pauvre ce n'est pas parce que son ginda lelo beni to mona gene yo simi écraser batonio surtout non faut faire attention il faut ça yeko la cause la humble simple
Bah Mister tout simplement. Bah ceci t'as quand donc aider pe bah tu au bête pe dans la studio rien bah benga ko. Te mais na mila. Non na milieu on a te. Qui m'a milieu. Ngazaka na milieu on a te na milieu ya ba tete. Qui m'a là. Na kutra na mutu te. Nazaka na milieu nga nasaka makamuna omona. Wani obudaka te. Ah na budaka te mais naza mutu moko ya respect moko bo na un certain respect ya nga. Donc na nga okota ba milieu ya ko avancer na rien. Voilà. Dodoli mon cher, je crois que ça, les bosses de la Soukate, je crois qu'à très bientôt, na Kinshasa pour la promotion album na yo to tchela bino au moni mwanda mwana et puis voilà na so to tchela bino mona boyoka nzembo asali au sentir que l'artiste travaille donc go balo bala pote la cimetière ma musicien en tout cas ngana boyo ngoponde na yoki et puis do beta na kinna lelo vitesse ça et dans des motos et mata et les cas et mata na beta le ko si beta mo le mo poto si ça na biso bon alors là écho oui napesi masa na nga na Texas na biso na Dallas to na Texas nguma lokito natindele mbota tro nguma compagnon misa na nga na King Jolili chanteur anti-choc yayo ya mwana mon cher kala te revenga kuna napesi libe qui tozalaka tout le temps libe kaka toujours na palais tozala yaka totravaille na palais napesi mpe mbote baza libele napesi mpe madame na nga napesi mbote madame na nga Tonette Kalu Tonette Kalu Papa na pesi mbote belé. Babi tolo be afio kota nini pa na bino pona ngai. Tonette Kalu. Pona yo plutôt. Mbote na. Bapesi mbote. Na lekine Isha Kalu. Na njili. Atindele mbote atro Isha. Kalate ko revenga kuna. OK. Aussi si na batwaze belé no sona banjo ta kolonga batwa donc. Voilà. En tout cas, merci Nabino, Mandeko, Namibiso, Zalaki, Bongo, Koutou, Nabiso, Dodoli, mon cher. Tu as beaucoup d'années à Bruxelles, Awa, Salima Mikolebele, Zali Story Never Change, Benga Biso, Story No Change, Yango, Zapo Nabino, Benga Biso, Tamsusu, Beta, Tamsusu, c'est le mot, en tout cas, c'est pour vous. Benga Biso, contactez Biso, Tourouya, pour Bilo, Banzo, Tourouya, partout, Zali, Tourouya. En tout cas, merci Nabino, tout. Au Bolandi Bisso, na mokolo lelo botika malamu. Donc tozong encore Bruxelles awa. Pourquoi pas pour toya to assister ko to na biso oyo ba vio to pesa bango ba honneur parce que bango ba honorer biso na nzembo na bango. Biso peut vraiment de retour faut to honorer bango boye na la kisibino ye Dodoli mon cher. Merci beaucoup. Merci Nayo. Toi na sepeli. Merci. Voilà, allez. Bye bye, merci beaucoup. Bye bye.
sofi nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna, mobile pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai sofi nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi Zigigi moninga ya Zinago pe a sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau de Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongikako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre de prêtre Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles tozali kokoba se kokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable grand merci Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai nalali te mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve nga nazalata mowumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su bolingo no eleki tia matowolo na talo pour la première fois namona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe Diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons Tango
wabo mwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo po motema nanga ezose nye manda mandalala eske ozoyeba ndenge nazosufri nakangokolala oyo nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo lipasa nanga kade mama anina na debora yana subu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga dansi ya josevo shika malamba mama bibi nzaza noa diana eske zoyeba ndenge nazosufri ntango akolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Diana Kelason, Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga Deception soki moye ezali osalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso, mwana Liège Papi Mundele, Fiba Menga Ami de longue date, Kesha Les grands déclarants Gabi Tem, Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée na mokolo ngo ya suka ya na tango tokamwanaki liloba na ngai talo nga nalingaka yo obwaki wapie jana bolingo na nga obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo ya Katobi na Rumba